Ozali nzambo ya kina lolenge bato nyonso bayela kate. Ozali nzambo ya kesa na kina bato. Undima kiope kola tansoto. Weto koma moto. Bongo zwa likambo na ngai. Tala tina nini ngala te kodeto la yo. Mosanto bato afandaka. Bonjour. Bonjour na bato nyonso. Ça dépend à l'air au bozoko. Beaucoup landangai na pesi bino bonjour. Mbote mingi vraiment na débat qu'on a besoin so vraiment na pesi bino mbote. Merci Mixuni nzamba salipso grâce na le kasuna mko lelo pona komeka kosulula de tozo sula kaka de babi na mokili titan tozo vivre ba problème ekotika bisote po toza toujours na se ya mabele oyo yango wana na likika susu po to sulula na pesi bino mbote vraiment mbote mingi parce que na 8 ans mingi penza na lo sa suba vidéo te parce que nazalaki na moi ba makamso ya kosala mais siko temps le permettre on a bien les kasuna sola na bandeko na biso baninga na biso nyonso longo nde na lobaka to sunganaka na leki bandeko na ngai to solola ya mwana na bakava ya kosolola na sengaka vraiment nzambe merci na no pas salipso grâce au tomeka ko utana tomeka ko leka sur liboso ya caméra na kangi miso na ngai pona zongsa matondo epai ya nzambe nangu ya lukumu masanzoli ezonge epai na yo merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth na bolingo na yo na mpe mozopesa biso nzambe papa mingi bazwi makasi ya kolamuka te mingi bazwi makasi ya kotelema te mingi baza na bopito mingi baza na pasi mingi baza na se ya souffrance mais biso o Yesu masiya mbanga na biso efungami mpona koloba miso na biso emoni matoi na biso eyoki makolo na biso etamboli seke tozongisi lokumu pai na yo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth merci nzambe na nguya na bolamu ozosala kati na biso tosengi yo merci ndenge ozobatela mabota ozobatela bafamille ozobatela basante na biso sa yo nzambe toza pamba kati na se ya mokili yo tosengi yo merci kotika biso mosika na yo te nzambe tozosenga epai no ntango nyonso nkolo le sang de Jésus-Christ de Nazareth ebatela biso ekovi biso tosengi yo merci na pokwa lelo tika nyonso ekobima kati na monoko na ngai ezala maloba ya mbandi te mais ezala kaka conseil nkolo nasengi yo merci natiki libota bana nzambe nyonso na maboko na yo papa pambola bao bakozwa temps ya kotala biso na bao pe bakozwa temps te opesa bango temps natiki poko na maboko na yo merci na kombo na Yesu masiya ya komisa masandolama na yo lelo lobi pe na libela amen nde na bina sengi merci basenga kaka parce que sans merci vraiment toza na pouvoir mon côté basenga kaka merci nazopesa na mbote na bandeko na ngai baninga na ngai bandeko na ngai baya na ngai bafamille ngai naza na bango tozosala na bango en tout cas mbote mingi na sœur na ngai ani mwasi ya Virgile en tout cas nazongisi bambote ebele merci mingi tozokutana na yo merci tozosola en tout cas mbote na ngai yango na manke te kopesa so na sœur Marie na pesi sœur Marie mbote mingi mwasi ya frère Moïse na pesi bambote mingi vraiment na pesi su mbote na sœur na ngai matete ya bergerie vraiment nga mwasi ya papa mundo tala bambote na yo yango na komiseli yo na bosani yo te na pesi mbote na mobali na ngai oyo aza vraiment molongani na nga mobali na nga mopandi na ngai chérie mbote mingi je t'aime beaucoup na lobaka na nzamba pambolaka yo nzamba zangaka te pene na yo apambolaka yo natiki bana na ngai na maboko na nzambe merci nzambe opambola biso tosengi yo merci papa na ngai nasengi natiki pe kutu bandeko na ngai baza na Afrique atuka mbote vraiment o leki na bino ndeko na bino tanti na bino famille na nyonso nkolo bazunga na pesi bango bambote mingi en tout cas toleki lelo po tosolola nde nazoloba tozosola nde nalobaka tosolaka mpona kotuka mitema ya bato te
balobi ata kutu bano tozobota na kati ya mokili oyo nzambe apesali biso grâce ntango ozobota soki ozopesa conseil te mwana soki azotengama ekozala pasi mpo mwana wana akende na nzela ya malamu seke topesaka conseil toyebi teke biso bato tozoleka awa toyebi plus toyebi na biso mpe plus te mais tozosungana kaka nde nabaki tosunganaka nalobaka oyo aleka moninga azala te oyo pe aza koleka mutu aza na ye te mais tosungana na mutu azoyoka liloba nzambe azalaka na posa te ke ye aleka mutu bato baleka na bango ye me ngai naleka na nga bato te nali nazala na nga na se ka nde nakomipesa respect na vi na ngai oyo nzambe azopesa ngai me bato so bakoleka baleka na bango me conseil eleka nango mutu te mutu aleki mutu na conseil eza te biso nyonso tosunganaka atuka bandeko na ngai sujet nazolobela lelo eza sujet ya ndeko na biso ya mwasi oyo balakisaki na bavideo ene ebimaki na réseaux sociaux awa na internet bavideo ene ebimaki mwasi oyo mobali akendeki voyage ye akotisaki makangu mosusu na nsima en tout cas avant ya koloba sujet wana eza mawa pasi na bosoto eza vraiment mawa pasi na bosoto mais eza na bato ndenge na ndenge oyo bazwili ba réponse na bango na oyo batali ba video wana eza na bato na ndenge na bango balobi batie ba commentaire na bango eza na bato na ndenge na bango oyo baza ko penser mais ngai franchement na buzoba na ngai otona mayele na ngo nzamba apesi otona sagesse na nga oyo naza na yango vraiment ngai na leki na loba eza pasi eza mawa tokondane nanu mwana mwasi wana te tokondane mwana mwasi wana te na sens ni tokondane mwana mwasi wana te oyo asali eza pasi eza soni même na famille na ye même na mobali na ye même réputation ya ye mwana mwasi wana ebebi mais est-ce que tozo koyeba tila nini mwana mwasi wana asali yango ndenge wana toyebi te yango mutu na mutu alobi na ndenge na ye mutu na mutu akanisi na mayele na ye mutu na mutu akanisi na pense na ye mutu na mutu nzambe apesi ye likanisi na ndenge na ye mais oyo ngai mpe likanisi ya ngai yango naleki naloba na ndenge na ngai nde nalobi na buzoba nango to na mayele nango to na sagesse na nga yango ndenge naloba mwana mwasi wana tokopesaka ye foti mpo akotisi mobali na kati ya ndako ya libala na ye mpe na mbeto ya libala na ye tokopesa ye foti parce que asali vraiment foti ya makasi ya monene oyo eza soni elongo ate sila te oleki na nzela bato batali yo mpenza baloli misu parce que na likambo oyo osali basokolaka nzoto te na mai mpo soni wana elongwa mpo etikali na yo libela mpo oyo asali eza soni mais mwana mwasi aza na posa lisungi mwana mwasi aza na posa lisungi na ndenge nga na moneli aza na posa lisungi mpo na nini aza na posa lisungi parce que mwasi moko te aza na kati ya ndako ya libala na ye avandi quel que soit mabe nini quel que soit pasi ndenge nini quel que soit baproblème nini mwasi moko te oyo akovanda na kati ya ndako ya libala na ye azwa mobali oto makangu aya kokotisa na kati ya ndako na ye mwasi moko te oyo penza alingi vi na ye oyo alingi penza libala na ye oyo alingi penza mobali na ye alingi pe bana na ye alingi foyer oyo nzambe apesi ye mwasi moko te oyo aza na mayele oyo aza na sagesse bolandanga bien ndenge na koloba nalobi te ke nga naza na mayele mingi mais nalobi mwasi oyo aza na mayele mwasi oyo aza na sagesse nabengi mpe bato bazoba te to balola makambo te nabengi mpe bato bazoba te mais mwasi penza oyo aza sagesse mutu ezosala mwasi moko te akoki kozwa mobali libanda aya kokoti na kati ya ndako ne ya libala mwasi moko te akoki kozwa mbeto oyo alalaka na mobali na ye oyo ye azobotela bana mbeto wana akende kozwa makangu mosusu aya kokoti na kati ya ndako wana na kati ya ndako mpe na mbeto ya libala na ye mwasi moko te seke so likambo esili esalami bolimbisanga soki likambo esalami seke mwasi wana aza na problème yango na yebi kosunga eza na bandenge ebele
Bon mona asali yango bato balobi o bacholi o bafingi bon eza rythme tokendela na RDC eza yango wana e rythme na biso ba congolais eza yango na tanto yo kaka mutu na mutu alobi o aye commentaire mais pour la ngai na pesi faute na buzoba mwasi asali ya koti mobali mais pour na ngai na lobi mwana mwasi na za aposa lisungi aza aposa lisungi ngo eza nini lusungi ezali na mwana mwasi wana peut-être azana o ezaki tamso envoûtement pour mutu moko te oyo swani na mobali na yo te obepe na mobali na yo te oyo yebi libalo eza ya ngai place eza ya ngai nakine kobebisa ate mwana mwasi aza un problème yango na baba tu msu na kati ya bavi na bango epa ya koleli epa ya botameli eloko nini ezali oyo ezaki ta mususu ezalaka na ye oyo lelo etindi ye ki asa buzoba oyo akota mobali ona kati ya ndako eloko nini baloba apesu makamso ezalaka ngomwa ata mususu na famille na yo eza na lien moko boye omona ata mususu na libota na yo to na balibota na bino ya munene boza na basysteme wana ya kozwa bamakangu okotaka na bandako eza okaba bilo mo ilandaka bato yango nango loba mwana mwasi oyo na ndenge nayoki teke baswanaki babeba na mobali ngai nayoki kaka mobali akendeki voyage alobi neke na koya dimanche mais mobali ayaki dimanche te mobali aye na semaine na katikati ya semaine mobali azongi surprise mobali asalaki yango wana ye kokanga ye na mobali mais eloko nini esali mwana mwasi oyo akoti mobali na kati ya ndako yango naoloba mwana mwasi aza na besoin lisungi eza nini eza mwana mwasi ofaleka soki aza na milimo ezokotinda ye mpoki ndumba mosusu tomona apa ya bato omona mutu aza na ndumba bino bakati bandumba oyo nyonso batelemaka na baboulevard bandumba oyo nyonso bazwakazwaka mibale ebele banda ayaki wana kobima ta na 10 aza fatigué te yo soki atiki bundumba na mosusu ezalaka normal ezalaka su normal te ezalaka bato baza mvute yango ozomona aza kobima ndenge wana aza na mibali ebele akoma na ye ndumba mosala na ye asalaka yango wana ezalaka mvute parceke na miso ya nzambe na liloba moto ayebi liloba kindumba eza mabe kindumba ozotelemisa milimo nyonso ya demo eza kotelema bato yo ozozala na bango ozobima na bango o bakopesa mbongo na bango oyo ozobima na bango o ozozala na bango ntango nyonso tu baza na basemasi nini oyo baotika na kati ya nzoto na yango ngai nalobaka kindumba eza mosala te ezalaka mosala te ngai moto oyo nyonso asalaka kindumba soki aza kosala yango ekomeli lokola ya koleka ekomi ya koleka ti oyo kobebisa ndako na oyo ya libala se mutu wana aza na problème eza vraiment sérieux faut kosunga mutu wana kosunga ngo ndenge nini bato baza proche na ye mutu bakosunga ye bato baza proche na ye bakomemi na liloba bakomemi na conseil bakomema ye même ata na délivrance bakomema ye même na prière oto soka place asambelaka to mundeko moko ayebi pa yenga nasambelaka mwana mwasi otikana mema ya zwa lisu fa zwa lisungi epa ya nzambe lisungi ne kozala ya prière wana kozwa délivrance wana ya kozwa toyebi te eloko nini esali ye ke abebisa libalo ya ye toyebi te tozokondane nazoloba tokondana rapide bamisu bazoloba asali feti na mbeto ya libala asali oui asali feti asali biyenga mais sali pasi na soni na mawa po aza ndeko mwasi lokola biso baoyo toleki tooloba azala biso ndenge moko po azalaki aza mpe na ndako ya libala yango sikoyo nazolobake fo tosunge nde nani na prière surtout baza proche oyo bayebi ye bakosunga ye mabolongo na ye na makolo ya nzambe mabolongo na ye na makolo ya Yesu Masiya mabolongo na ye na se fo aleka na prière mwana mwasi ofa bongwana toyebi te milimo nini esali ye milimo nini etindi envoûtement nini oyo Seigneur nana envoûte ye ke po akende kokóma ntina ndenge wana yango nazoloba eza na biloko mosusu ya koleka tolobi eza bien tokritike eza bien mais soki lobi répété c'est ezolobaki moto aza na problème
yango nazoba fo osunga mutu na boyi ba critique bato te na boyi o nyonso bato balobi te na ndimi tondimi yango po tomoni keza ya suni. Mais le problème siko tokoko boya ndeko ya mwasi te tokoko bengane na société te ke po biso to vivre to lobane ke azama be parce que kibo moto kimo suni yango mute kosi ebongo ba posa ya nzoto mutu ememi ebongo oba lobaka charnel musuniko yango mute ememi ndengwana akende kosala biloko ya sali mena bunzambe aza mutu kobwaka te aza mutu kopesa conseil po abongwana po lobi ata lelo libala na mobali wana soki kozala te ye moko mobali wana mutu ayebi mutu akodeside mais ata lelo so libala ezali ozomona te na miso mobali na ozala toujours na eloko ekotikali na kati ya motema oyo asalaki ya mabe. Ata lobi mobali na lobi ki na lingi ete akei. Mais soki aza na semence wana ya mabe na nzoto na ye lobi susu mona kokenda zu mobali mususu soki aza mvute soki aza de na semence ya mabe na kati na ye okomona ako répéter ka même likambo ya sali yango nazoba foko sunga na ebite bandeko na ngaso bozolandanga po tokoma kotala makambo mingi kana musuni makambo mingi totala ngo na musuni makambo ezala spirituel makambo ezalaka na molimo ezalaka bongo teke otali ngo na musuni otiki yango makambo eza ya molimo ona oloba eza ya musuni te yo ozota yango boye obia musuni esali eyoki soni mais spirituellement mutu wana aza na pasi aza na problème eza ebatami ye oyo ezotinda yeke libalo ya ndaku libala na yo mobali ya ndaku na yo okende kozwa mbanda makango aya kolala na mbeto foza na bademo baotemila yo na nini kako apesi yo mbeto ya libala eza sacré mbeto libala babatelaka yango nzoto pe ya mwasi fo batela nzoto na yo lelo mobali no afilme siko abimisi yo bo ebi soni esalami ndeko na ngai pa yo zali soki pene koyoka soko komona video oyo nde nalobi luka lisungi pa ya nzambe otoba oyo baza proche na yo balukilo lisungi bamemo epa Yesu Masiya okozwa kimia bato mususu bonzambe eza te balekisa atala bango na liloba te balekisa atala bango na biloko ya mokili kaka yango nazomona bonzambe eza te na kati ya vi na ye na kati ya libala na ye eske bonzambe ezalaki eske azali kobatela mobali na ye abali kobatela vi na ye abali kobatela foyer na ye po fo kobatela foyer ntango ozobatela foyer ozobatela libala na yo ozobatela mobali nobala na yo nzambe pa azobatela bino po moto liboso abatela na biso ezaka ye moko nzambe après yo pe ozomibatela na bandi baporte ozala ferme po mabe ya okota ekotaka te mais soki yo moko mwasi oza na bonzambe te ozokobatela te mabe kouta soki wapi koya ekokota ntango ekokota evandi yango nazoloba soki azalaki kobatela vi na ye azalaki na respect ya vi na ye kobatela mobali na ye kobatela couple na ye azwa azanga soki azalaki komibatela mabe linga ekota te mpe soki azalaki na bunzambe mabe koya kokota te mutu akangama na Yesu Masiya ayokaka ne suni te mutu akangama na nzambe ayokaka suni te mutu akangama na nzambe so likambo elingi koya esalaka nini nzambe akoepargne ye po nzambe akoloba wana aza mwana nga eloko moko te kopusa na liboso ya mwana na ngai oyo ke nga napeseli nzela te amen eloko moko te kopusa liboso ya mwana na ngai oyo nga nape oyo nzambe apeseli nzela te yango nazoloba seke soki akangamai na nzambe alingaki ayokisa masuni ote
alinga meka kokota ta mobali omo kete na kati ndako na jamais alinga kiti yango wana bandeko na ngai na oloba to sunga ye na prière to sunga ye pona nini ba ope baza proche na ye ba sunga ende na lobi okoko boya mobali yo to mobali yo aboyi yo oto alimbisi yo otikala kana souvenir a mabe ata lelo ke bala pe mobali musu mobali na lingi to ke bala mobali musu mais soko za na sema sa mabe na kati nzoto na yo oke no répéter ka kozo sala so ko tsano ka mibali soko linga no ka double ba musu balinga ba double ozana ye ozu double libanda ozana muntu na ndako mozu double libanda basi musu basala ba onkandi ngwana basi musu basala ba ondi ngwana na ba obalanda lokoso ya mbongo balingi mibali bapesa ba mbongo balingi mibali o bazotambola ba voiture a bien balingi mibali o kiazana ndako azwa mobali ne andaka komisa lokola étiquette ye kuna beta ka libanda bato nyoso bazani ngwa bazana kimia te bazana bunzambe te bato nyoso bazani ngwa bazana problème bazana semence ya mabe fo baleka liboso ya prière baleka liboso ya délivrance baleka bazwa mabolongo na bango batia na se bagumba manase makolo ya Yesu Masia balela po bazwa kimia fo badélivrer bango to sepelaka te kende toloba moi yekutu mwa ete yekutu se wana lingaka mibale mibali nazwaka obiki mibali ya mbongo Yesu akoti lelo 2 jours 3 jours a changer mobali yo lo katsoni lokumu te azana problème po yo muto ozana moba mais mutu mwana mo sifoza na soniti ba changer ka relation soki wana baby obiki na ko changer relation na zo relation mususu na zo mutu mususu est-ce que baby te o changer ndenge obi manami bali misatu ndenge bandeko yana bia za mbunzambe te na opesa mo histoire moko moke na lobina na histoire moko moke ya kopesa ne nazoloba na histoire wana pomo na biso basi malgré tout on a katandaka mabala toza toujours tenté aussi na libanda na bandeko mususu o bazaka misu pai pe bazo linga bako draguer bato yango mwana mwasi faut za kaka attention tant vous êtes déjà marié faut ça attention ko kansete mbongo yozo kini luka libanda oto bisengo o yozo luka libanda ya nzoto yango na ndimte ko sisa nyoso o yoza na ngoposa te ozo baksa ka malheur na malheur histoire mukene na pesa bino yango ya muke kaka omoni ona zoloba tant que tozo vivre na se ya mokilio toza toujours na ba problème mais yo mutu siko yeba ko kima makambo yeba ko kima ba problème mango yeba ko telemela ba problème mango parce que soko za na bunzambe eloko nyonso ezoleka liboso na yo nzamba opeso mayele sagesse ndenge nini otelemela ngo po eloko wana ezwa force te ezwa pouvoir te na vie na yo nzamba ko pesa yo mayele sagesse ndeni ko telemela likambo wana po ekende ndeni oko chassa ngo na kombo na ye moko Yesu ndenge nini okubengana yango na kombo na ye moko Yesu po makambo wana ya mabe kende histoire nazo pesa bino ndene biso basi toujours toza tenté malgré tout tozo collaborer toza toujours kaka tenté na ba diabolo bazo traîner libanda o ba mona ateke muto aza marié na ko déranger te yango wana yo mwana mwasi foza mayele oza mayele oza sage oza mayele za bien mais sagesse ndem teleka mayele mileka mingi ya bien po mutu musu mwana na classe aza mayele mingi te mais tellement za sage sagesse nde so nzamba pe sur sagesse eleki kutu mutu aza mayele histoire on azopesa bino eza nini nga na yeba frère moko ba connaissance kaka comme sous par hasard frère nga yo talanga nga na bika mta yo talanga na yambie na koche na ndako na proposer ya kolia alinga kolia te mais frère na bana yaki na moni abani ko déborder abani ko linganga na kati ndako ya ngamoko muta yo kotala la ki otako ya kotala yo mais akomeli yo ka bongo ayo kotala yo ozo bijo ko bengana ete oyambi yo kotisi
okoti ye bovani wani ko sola me banda ye na ndako na zo banda ko abandi ko drague yo na kati ya ndako na ngai ya libala mutu aye kotala ngai so na bengana ka frère wana alinga muna nga mabe o na bengani ye po lelo na tozana bapoto yango wana bengani ye po lelo po biso tokoma na bozwi biso lelo tokoma ba fier tokoma soki ndeni lokwa lelo tokoma osutukila poto tomona poto koma lokwa lola mutu obeta mabako ebele so na boyaki koyamba ye abenganga ndeko mabe petite sœur mabe boy na boy me na yambi yo na koti na kati ndako nanga ore kotala nga ndenge mutu ya kotala ka mutu nga na za mario ebi pe mobali nanga ebi vi nanga mais frère o bandi kolinga na kati ndako nanga mwana mwasi fo za mayele na loba na frère ana lokolo lingi kolia te na proposition ya kolia oboye kolia mais soko yeka apolo ba na ba bêtise to po draguer nga telema na ndako nanga bima frère na mona ndenge akamwe obinga na nga telema na ndako nanga bima nga za femme mariée nga na za na libalo te yaka to vanda nga na za na libala ana te nga na za na libala na za ka fier na libala na nga mobali na nga abala nga ndenge baloba ke famille ya mbongo nyongo ya ka te mobali na nga abala nga babala ngai ona za vraiment ere na mona mbuto obala nga te nde babala nga pa mobali na nga babala yo 3 fêtes mobimbo ye bien babala ngai mairie na bali libala civil mairie babali nga babala nga sus babanda kutuna na coutumier na yeko bala civil na longo na yeko bala religieuse 3 fêtes mobimba ngai yoyo babala ngai nazaka fier na libala ngai ngabi yo lingana kati ndako na okitsa mbali na ngapo anyo ya ko diminuer mbali na yo comme c'est ata aza muto munene te me ko yo ko diminuer te aussi c'est pouvoir ngala na kati ndako na ngai oya ko linga ngai na bengana frère wana na bitelema bima frère comprendre te ngabi telema bima na kendati na porte na fongo le porte na bima na bimoni nga bosa na nga tato kutena nzela bosa na nga ozana ndoki po ya kota kata ndako na nga ya olinga ngai na bengana ye frère na ndima te apisi na ebisi mkoloko meka lisusu eloko osali na oloba mpa mwasi nao mkoloko meka su eloko osali totanga no suto suka na bengana ye yango na lo baba deme mususu batemila bango ndingo na biso basi toza toujours na ba dérangement na libanda ba dérangeara biso mais zala mayele tango za bunzambe za mayele tala ni na lo babino nde nzamba pesanga makasi na bengana mutu wana na kati ndako kwa bibima kende nga kanche ko za ndeko yo tanga nzo za ndeko te ozo ya yo ko sedu nga na kati ndako nanga mais so na mwasi mona facile na mwasi moko nde na lo bake bunzambe zate mayele ya te sagesse zate buzobe ko salama mais na bengana frère wana na kati ndako na ngai na bengana ya bibima kende nepse mbala suka ko répéter le côté yango nazolo ba soko za na bunzambe oyeba ko kiba mabe soki sagesse ya lipenza yo tiaka nzambe na nzela na yo soki likamezo yela o nzambe opeso mayela opeso openza na ebiso protection moko ko batela yo ako épargner na likambo na tandenga nzamba épargner nga muta koti na kata ndako nanga aye otala nga benga nga iteke na ko ya ko kotala yo otola ko leka jamais benga nga aye otala nga ka brisque ndengwana na oboye ko yamba mutu te na oyamba ye na koti na kata ndako me bando yeki na ndako nanga ozo saka ke bando ozo bandi ko linga bando osanga ba complément bando tio bando linga nga na benga na kata ndako nanga na benga na ye na bengane to mbali na ngaye na yebisi pe ye tala mutu boya ki kotala nga boy tala makambo asali bai na ngalubi na yebi koza sage na yebi yango zaka na sagesse moko nzambe asali vraiment yo grâce ka peso makasa otemisa mutu abima libanda na bimisa ye yango yo mwana mwasi koza facile bongo te mobali wana oyo koti na kati ya mbeto ndako libala na yo na kati ya ndako mbeto ya mariage na yo koti si
soki ezalaki posa mobali wana amemaka yo po yaka na ye na kati ya ndako me falo boya ndeko mwasi falo boya teke ete yo tokoke na kati ya ndako nanga te falo boya bolingo wana soki pe yo mwasi muto ndimaki omemaka ye ya yaka na kati ya ndako opesi akse mabe soki pe yo ye mobali muto asengaki ke ayaka na ndako na yo pe mobali aza mobali mabe nga na kotinda bino teke bokende botel naloba nde bato mosusu baoloba botel basala botel ebele wana azotinda oke seke à la prochaine so ozwi keye na hotel non ntango oza mwasi ya libala oza deja mwasi ya libala respecte mobali oyo abali yo balobaka moni libala ezalaka contrat mobimba oyo tosiniaka libala soki okoki te otiki na yo eza nde tokende ozwaka crédit pa mondele na banke okei oyo ozwa crédit baopesa bapapier avant yo signer bapapier wana avant yo signer crédit wana contrat na baopesa yo okende otanga ngo so omoni ke okokoka omoni ke nakokoka après nde kosigner so omoni okoka te otiki ozongi oyo kozongisa bapapier olobi ke en tout cas crédit oyo na okoka te na osigner bapapier oyo te mpona moni na okoka te libala mpe eza contrat libala ezaka mpe contrat so omoni okoka te zwa tanam zela bongisa na bizaleli na yo so omoni kindumba ezolanda yo non lobana nakoki te po so na bali noki kindumba ekolandanga kaka nasala makasi nzamba suanga kindumba esilanga ava nazwa libala po ntango ozosala bongo nano sisi bosoto no libanda te ntango oke kobala omema bosoto na ntina kati ya ndako ondeko na biso asali yango wana nga na koloba teke boke libanda mpona ni balukaka to tel te so nakomi kotina ningo eza okwa neti ozoloba ke à la prochaine akende soki mobali mosusu alukile hotel amemi na ndako te me eza dine te mwasi ya libala mwasi osi babali yo kookende kozwa mobali mosusu te okobima na mobali mosusu te eza mabe eza soni na miso ya nzambe eza mabe yango wana nga nalobi tosunga ndeko na biso oyo baza proche na ye basunga ye na mateya me babwaka ye te tobwaka ye te po nzambe aza na besoin ya bato nzambe alingaka kobwaka bato te nzambe alingaka arekipere bato mpo moto wana bongwana moto wana tika mabe mpo biso oyo toza bana na ye oyo yakeli kati na mokili oyo nzambe alingaka yo so mona nzambe alingi ke mwana na ye apesa ye gratuit na maboko ya sata kende nzambe te nzambe alingaka bongo te sata longa ya kozwa mwana ya bebisa te nzambe abundelaka biso yango ozosala mabe nzambe alingaka kina rekipere bana ngai bana nga babongwana bazonga na kana ngai batika kotambola na banzela wana ya mabe se tokobwaka moninga na ya mwasi te ata tokritike tolobi oyo tokoloba me tokobwaka ye te me nde bateya nde kutu ye bateya ye te alobi ntango akozwa libala mosusu soki semence ya mabe eza kati na ye elongwa na bapriere aluka epai ndako ya nzambe yali aluka epai yo priere ya malamu yali aluka soki aza makasi mpe na priere te agumba mabolongo na alelela nzambe mawa nzambe ekita esunga ye yesu masi asunga ye apetola ye epai na makila na ye mpenza alongole nyonso eza ya bosoto wana mpo lobi nazorepete soki eza bongo ata bali lobi mosusu soki oyo eza na kati ya nzoto na ye elongwe te akobanda korepete makambo oyo azosala akozwa susu kuta okoti kozala pire yango wana eloko nazoloba ke mutu na mutu apense na ndenge na ye mutu na mutu alobi na ndenge na ye na mayele na ye na makanisi na ye oyo angai makanisi na ngai yango na mayele na ngai yango na sagesse na ngai yango oyo mpe bakomona na buzoba bango kaka bato bakoyeba me oyo ngai nalobi na pense yango oyo fo kosunga ye parceke azovivre na kati ya société tozovivre biso nyonso toza biso nyonso bana oyo nzambe asali na mokili c'est pas dit que so mutu atamboli na kindumba atamboli na mabe o mutu wana boto yebi te loko nini etindi ememi na mabe ndenge nde na tamuso aza mvute tamuso aza deja mutu asa mesa na mabe ndenge wana me azangaka mutu akosunga ye azangaka mutu akoyede ye yango baloba baninga malamu basungaka ntango baninga baa na pasi aza na foti asali mabe
mais tokolo ba te ponya ke na tali banda te ba hotel te non eza ko to tinda ke no continuer ma mbosala mais masko ba on hotel te biso to lingi yango te mais faut ko sunge surtout baza proche na ende ba sunga ye balakisa nzela nzambe alela pa ya nzambe aluka délivrance penza luka nzamba asunga ye penza poke alongwa na banzela mabe wana po lobi ata soka zwi libala mosusu ayeba kobatela libala wana akwesama na oyo te yaona abi mutu na mutu amona likambo na ndenge na ye bamsusu bamoni na ndenge na bango mpe na moni na ndenge na ngala lobi omoni mokili oyo sata azosala rage ya kosakana te sata azoyeba kodétruire bato azoyeba kobundisa mabala azoyeba kobundisa bavi ya bato yango wana siko nazoloba mutu moko te abali libala na ye ovandi na mobali no boswani te bobundi te mobali no alakisio makango te alakisio mbanda te oke nozwa kaka mutu moko kotela kati ya ndako so mpe bobanda kobima na bino banda kala omeme tina kati ya ndako na yo se koza mutu moko ozali oza na problème oza na kimia te ozalaka na problème de ta mosusu oza na basemence mabe oza na babiloko ezalaka bato mosusu mona aza condamné na mabe wana na kindumba wana ntina kati ya ndako libala asalaka kaka mobulu bamosusu baza bongo yango na oyo bafo kosunga yango mpo na ngai makanisi na ngai eza bongo parce que ngai namonaka na makanisi na ngai namema yango na bunzambe natali mokili ndenge ezolobela me so totali na ndenge bunzambe ezokende toyebi ke moto aza na problème netika nde kaka ngai na vai na kaka boye vraimen estikala osalama te siko yo tanke yo opesi vi na yo mingi na makambo ezaka ya mokili opesi vi na yo mingi na baposa ya mokili opesi vi na yo mingi na bisengo ya mokili yango wana osala nini mabe ekolata yo ekokota yo ekoya koluka esika evanda esala zala nango sike ndeko na biso ya mwasi yango nde nalobake aza na problème basunga ye surtout baza proche na ye basunga ye baguide na banzela etali baprière pour lisungi vraiment epesamele mpo lobi nsima ntango kozwa to mobali mosusu arepete asali te en tout cas bandeko na nga merci na ndenge boyoki ngai na ndenge tosololi nde nalobi toza bana nzambe bana ya tata moko mama moko nzambe aza na likolo moto akeli biso tozalaka na bolingo kosola tozalaka na bolingo kopartage ezalaka bien mingi eza te ke oyo ayebi mingi oyo ayebi moke te biso nyonso oyo aza na likanisi alobi topesa na mayele tosunga na conseil esilaka te tozwaka kaka ata tokoma bamikolo boye tokoma bamama boye tozwaka kaka conseil merci mingi natiki bino antuka mpona kosukisa na ozongisa suka merci pa ya nzambe nzambe merci na ndenge oyo obatelaki biso na ndenge obandi na biso émission oyo na nde mpe tosukisi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nzambe tika oleka liboso Seigneur tokotelemela nyonso ezali ya mabe tokobengana yango mosika au nom de Jésus nzambe chaîne oyo nalobaka apprendre à laisser nalobaka nzambe ezalaki inspiration nzambe ke nabanda kopesa conseil nalobaka nzambe leka liboso ya chaîne oyo nde nalobaka kaka oyo bakotala biso bakozwa 1+P ya malamu oyo mpe bani kotala biso te nzambe okosunga bango mais bao bakoya kotelemela mpo basala mabe nzambe kopermettre bango te totelemeli nyonso eza ya monguna eza ya mosika au nom de Jésus-Christ de Nazareth tobengani nyonso oyo eza ya yo te nzambe eza ya mosika tika conseil nekota kati na bato tika oyo ya malamu ebota na bavi ya bato ebota mbuma kitoko epai yo baloni mbuma malamu ebota mpe kambo ya malamu mais epai yo baloni mabanga etikalaka jamais kobota na biso tokolona ya oyo eza ya malamu tika ebotama ya malamu Seigneur mpo biso mpe tozwa ya malamu mpa baninga nasengi yo merci na mayele na sagesse nasengi yo merci libota na bana nzambe nyonso sunga bafamille mabota bandeko Seigneur pambola Seigneur biso susi na biso eza tosala bese te nzambe soki bese esalami mpo yo olingi esalama na biso susi na biso nde tokabola nde liloba tokabola nde oyo babengi conseil toyeba pai nini tokotya lokolo na pai nini tokoboya yango wana nzambe ezala lelo te ezala lobi te ya mikolo nyonso Seigneur
tozala na yo elongo kotika biso te tosengi yo merci na kombo na Yesu Masiya amen. En tout cas bandeko na ngala tiki bino na boso mpesa ser na mbote ya Germaine mbote belé bambote belé na yo ki otindela yanga mbote kwa bambote belé na pesi ser na ngala mbote. En tout cas na pesi sou frère na ngai mo Géry tonton Géry bambote belé vraiment pas ozali merci mingi papa na mona ba message na yo kaka. Na pesi sou frère na ngai Patrick Palata papa na Preston frère na Patrick merci na yo kako demanda ki manansi po nyozo sa ba vidéo te manansi vient na ngatala kaka ba contre ta vie marmeleke vele mingi ba contre ta mais merci mina nyozo kanisa nyozo tala na nyozo landanga merci nzamba pambola. Merci frère nanga Patrick Palata papa na Preston wana ba frère na biso en Christ en tout cas na tiki sou frère nanga Willy grand frère mbali nanga na ma Chantal pa ibozali bambote en tout cas na tiki sou neve nanga Serge bambote belé ota mwasi bambote belé na tiki sou Ronsa maître Nzofu na pesi Nzofu Ronsard maître avocat bambote belé pa oza na Afrique du Sud. Na pesi ndoi nanga Nancy kokwa nana ndoi mo kabamba na ndoi onde camarade nanga penza mwana ngai moko boye neve na ngai abutaki penza va pesa kombo na ngai Nancy koko muni malamu telmeleki mingi bakomo tombola ta bino bapesa bana bakombola bino tika tosala ya malamu eza malamu mpona na miso ya Nzambe nga naloba koko na nga naso totelemi nde ekoko to ne bakamaradi tellement neve na nga botaka va tellement nga na neve na nga toza ngai na neve na nga toza eloko bakamaradi siko abocha va azo mwana ya tombola pesa kombola nga Nancy tokoli na mwana ngo sozota biso loba na okamwa oza koko ndeni mamne po babotaki avant ngana za pena no jeune bapesi kombo wana tali na koli na koko na ngana sango mina na koko moko bando akubi na sita bambote yuti pa na epa koko na yo na ba Paris pesi la ngai mama abino mbote merci mingi. En tout cas, la tiki bino tokuta ngambasi manzamba sa abso grâce. Pasteur papi. Ma plaisir à trop pasteur. Pasteur papi mbote mingi na mama na bana na ngana bosana. Vraiment nzamba pambola pasteur papi nzamba pambola mingi vraiment nzamba pesa penza force mingi kwa apambola libota na yo. Merci minde tokutana elisusu merci vraiment ba complément ça kinga merci pasteur nazong sur le merci mingi vraiment nzamba pambola bino na tiki vraiment journée nyonso to banda kitina suka allez na pesi bino ciao au revoir. Ozali nzambo ya kina lolenge bato nyonso bayela kate ozali nzambo ya kesa na kina bato undima kiope kola tansoto weto koma moto